vous plaît, tu vas filmer, pardon. Pardon. S'il vous plaît. Pardon, tu vas filmer. Il faut pas filmer de tout le bas. Là-bas, ma belle. Moto. Na moto. Ok. Nakanisi. Moi, c'est aillé déjà. Bazali awa. Maman, bon accent non. Papa. Papa, s'il vous plaît. Télémanano. Mais Azali awa te Chaco. Chaco. Chaco azate. Azali wa. Mais Chaco biwa. Papa tambolaki na mokili ndenge ya botami alobi te mokolo nini oyo ya akende omona yo alobi nga na sepeli kaka Chaco azala molongani na ngai nde tina oyo bango bayeli awa lelo. Bon, na mukuse baye maboko pamba te baye na masanga oyo ozali komona wana baye na enveloppe oyo ezali awa yo nde okosimba yango na maboko na yo soki ya solo ondimi to yamba bango to sunga bango na demande oyo bango basengi biso tina suka il faut olakisa yango opesa papa na biso enveloppe ozwa na mulangi moko ya masanga opesa papa na biso comme ça toyebake olimi opesa ye mulangi moko ezali symbole symbolique. Merci papa. Comment? Ah, Ngongo Louis. Amen. Ngongo Louis. Yamba Olingi makasi. Alingi. Yepe alingi.
soki masanga oyo nakomela yango na motema te mais nayebi eloko nini ezali na kati te bon nazomona soki papier soki mokanda nayebi te bon kofungola yango nsima Pas télévisé. Il y a mon papa télévisé. Amen. Merci beaucoup. Kanisi et salami na miso ya mutu nyonso aza komona yango. Elingi koloba Chako alingi mobali na ye. Biso pe famille ngongo. Biso pe tolobi ke tondimi. Amen. Dipamboli ya makasi. Bon. Tokozala na mingi ya koloba te. Nakanisi oyo esalemi awa nde ezalaki eloko ya motuya. Biso tokosala nini? Tokotia bango kaka na maboko ya Nzambe. Nzambe oui. Akoka kofungola banzela nyonso. Amen. Ndenge tobandi boye Nzambe akoka kosilisa biso makambo nyonso esila na ndenge ya malamu. Amen. Amen. Bon, yo ozonga na place na yo. Namoni tokomi presque na suka ya masolo na biso. Et to bombisaki mwa eloko moke. Mwa mai ezali. Mwa mai ezali. Au pire. Nakanisi, oui, nyonso tu. Tokosenga na ba responsable. Toko okende nano sika moko to lakisa bango nano oyo to bombelaki pona bino. Oyo to bombaki pona bino. Bon, merci beaucoup. Bandeko ba téléphone to gunzami s'il vous plaît. Merci. Ah, vous fungoli te? Pardon. Voilà. Moni biloko opesi biso. Oui. Kasi bino nde boyambi biso. Sepelaki folia na bino ata titre symbolique. Oui. Ata mwa sani. Ok. Embolakisi ke boyambi bino. C'est ça. Tozolia. Esa mwa sani wana. Oui, tiens. Eza titre symbolique au salon. Abo kisusu. Pochette 4. Pochette. Ah, ça va tout le monde. Oh, qui est là? Merci beaucoup. Okay. Ah, vous avez deuxième prise. Bandela. Vous avez le roi deuxième prise. Attendez, action. 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 Bambaye busy. Mobala mi balé payé pour naïe. Naïe. Mobala mi balé. Citation.
mtoto mzuri. Mzuri sana. Mungu akubariki mama. Uko unapata mwana mzuri. Si le papa titre symbolique en deux hôtels au monde. Non, tout le monde déjà. Bon appétit. Merci, merci. Un titre symbolique. Oui, oui. Ok. Elle ne parle pas la télé. Voilà, très heureuse vraiment. Vraiment parce que la gagne trop et c'est le qui m'a cassé. Merci quand on a soutien, on va tout le monde on va soutenir merci. Et puis merci déjà la belle famille en fait. Faites un beau frère na biso, merci na likanis oyo basepeli kopona oyo aza leki na biso kolongola ye na famille kanda kokota ye na famille na bango lopeta. Donc merci beaucoup na belle famille nyonso kobana na mama ti na mwana suka parce que mibale ebele baza ba possibilité mais baza na courage de affronter le mariage. Lui quand même c'est un serviteur de Dieu, le berger, a affronté les alibala les institutions de vie. Donc topesi berger pena na pesi merci mingi baloki et bakusu abatete la tosangani salika donc tozaka eloko moko en fait bitonyo tozaka na maniema tozelo ko et puis merci l'assistance ya bato baza awa moni il vit pas dans la maman la sebe voilà mais petite sœur a fungoli nzela yaya fallait yo ndo fungola le comme maniema inyo petite sœur a fungoli nzela yaya fungola te équipe a te conseiller voilà nzingaye. OK. 6 ans de mariage. Mariam Kandakanda na boka Mariam Kandakanda baby. 6 ans de mariage. Ah madame, Balaksa kaka. Yem talantinga donc. Et j'ai chance ya mutu na mutu, mutu pas ya na ton na Ton père mais je crois l'année prochaine. Je te dis quoi? Raté aussi là. Nakupika bana mapasa. Aussi là na kaka. Nakupika bana mapasa. Nakupika bana mapasa. Année prochaine, Maniema inyo. Mobeta on est na ndenga ya gazon. Deve loterie. Année prochaine, Maniema inyo. Année prochaine. Maniema inyo. Alors graveté. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Oui, mbote na bino nyonso bozala vraiment ba abonné fidèle ya chaîne na bino na pesi vraiment ba mbote ebele merci pour la confiance vous a renouveler à chaque fois tout la ramlo be mission bozala toujours na pour na ko aimer pour na ko s'abonner et au sala vraiment bien makasi na pesi bon mbote na Yves Port donc quoi qu'on a biso depuis quelque part bino nyonso bolinga ka Francine Bossa la suprême na pesi ba mbote belé nazali bon awa na résidence artiste et comédienne moko ya mboka na biso asala un peu fierté ya comédie na biso donc mama top otoza bongo awa na cadre ya esengo oya balisi bongo mwana na yende baloba toujours artiste comédienne bazala ba tumo makambo tina te batangisa bana te babokola bana bien te ba éducation bana bango erata mais lelo vraiment mama top asali fierté ya ba artiste comédien lelo balisi mwana na yende donc na lo balanga mingi te parce qu'elle est la mieux placée à couper sur ba détail belé na pesa mama top mbote. Bonsoir mama top. Bonsoir ma chérie. Bonne santé. Nzamba zobatela bien. Tout le monde est bon, on a vraiment la mode de Sengo, tout est bon la résidence na yo sika pour bali si moi no beta so le solo pour la moi c'est pas ma passe ma benga omba chaque auto omba le mutabali. Chaque mutabali. Ma petite histoire hein ne boko li bala no li balo ba ki ba se comédien bo traitera boko la bana bien té bala ba ba di quoi ça bien té bo encadrer bango bien té mais lelo ça ma fierté moi na pe tu peux yo pesa pe mbongo bala mwana hein so ko pesa pe bat moi explication ça la bango pe moi bien ma motivation. Merci beaucoup pour la parole. Bana nanga nano papa kufa qui atike ba on a ba CEO ndenge to ba Calin ba deuxième CEO comme na ba troisième des humanités mais par la grâce de Dieu nzamba sunga banango balinga kotanga nangolu pe bana ba sisi bazui ba licence à part ça bana balingi ko sambela balingi nzambe mingi na lakisa bana nzela nzambe kotalisa bango ke ata papa soki azate maman azate ezana papa moko ressuscitaka o babenga le père des orphelins azan o azoka soin ya bato papa wana tika bango te ti lelo tozalaka na papa ngo ka babengi Jésus Christ libala oyo ebanaka lokola ba aventure mobali ya lobi mama nalingi na bala mwana na yo
nazwaka na ngai le roi baventure nga bon na menacé mais namoni mobali azali déterminé azalaki sérieux et puis aza mosali na nzambe alobi mama na ngina senga loboko mwana na yo nga lobi toutefois nga na kosalela mwana nga choix te et puis nga naza loba suka te na teyaki mwana na tuni mwana lobi te mama aza malamu na ndimi na pese loboko ça va na bikende pa ba parents ya papa bakende pa ba papa na bino ayepe pa papa kulutu na bango ba sololi atindi enveloppe abi problème ezate yango lelo yo bayambi bango bakoti na kati ya libota akomi moko ya bana nanga na kati ya libota na ngai. Voilà, donc salut moi pas si donc on a que papa Zate même maman tika lo bundi en tant que femme forte au boko libala na lelo ba résultat yango eza positif mais le ko yebi ça peut-être bato ba lo ba traiter bino ba comédienne que vous ara ba maman rara ya ba lo yenge vous ala maman mutina te conseil no repesa ba lo ko sa ba lo na mutu ba longola ngo to ba tika la ka bon pour le ba résultat yango moko zo pesa bon mutu soka botama na soit impoli abotama na ye mal bouche abotama nene éducation ya robotama nango mutabongola eza nzambe biso tozana incapacité obongola mutu balobi pe baloba mabe pono me bakuto nango ti comédien koyeba na ntesala ka bafinga mutu mususu boyebaka mama top te bolinga bofinga ete bolinga bolobana ete mais koyebana ninge defe na biso pepe kale pe ya sonam albai koyebana eza ngambo yango tondimaka nyonso bafinga batiola batuka mais lokwa toyebi nzambo aza na bomoi toyebi ke théâtre eza nango mpe mosala oyo bazwela yango mpe diplôme oyo basilisa yango mpe bakolaka nango mpe bana donc eza mosala oyo mondele mpe asalaka moto nyonso akoki kosala tondimaka na biso bofinga boloba mais biso tozocontinue lelo oyo artiste comédienne mama top mama ni mama azwi pas honneur parmi ba maman au pe bazwa honneur lelo pe nga pe na koti na ligne wana ya honneur na lobika nzambe merci na opesa pe conseil na ba o balingi kolongola ba zemi bota eza malamu lobo yebite mwana na nani oyebite lobi mwana na yo akomemela yo nini na vie o bible zo ba mwana za lipamboli pona baboti lelo yo mwana sekisinga a honorenga abanena ko honorenga na classe asidi se classe a honorenga lisusu na ndenge ya libala en tout cas na binzambe merci en tout cas ndoto elati nzoto eyemba frère na biso babi libondeli en coucou ebimi na poisa mais loko ya kitoko boy loko ya sengo boy artiste et comédien no balisi moi mais faut demander présence quand même ya artiste et comédien mususu ba soutenir yo pour ça likambo sengo mais tout monde pense absence totale ya bango nyonso qu'est-ce qui se passe bon na ebisi bandeko na ngati o ezaki na juste deux familles mais na ebike ya salle ba ozanga te ba za obligé faut ba sala pour on eza famille na artistique. Et donc à un moment de la fin donc moi message à Souka au conduit de clôturer dans pona mokolo lelo pona makambo yesango ekonelu. Merci beaucoup na le patron ya chaîne Yves moi on a linga mingi na porte-cœur en cœur moi no linga minga respecter nga pesa nga ba respect koti nga merci atika nga te na pas stopper na biso ngazala toujours na nzamba pambola yo chaîne na yo qui est toujours liboso et fungwa toujours donc Yves tanga yo ka lisola baki mama na ko assister yo na kozala na yo azala ina tongo to lekisi ambiance ndenge lekisaki na butu pe aye azwa leki na ye amona ye pendenga azobima amona ndenga ambiance zo leka en tout cas nzamba pambola yo Yves qui est liboso chaîne na yo msala na ba fleur vraiment na sopelio na lobika nzambe merci na osali tazan besoin benganga moi ba remarque plus 243 993 60 66 27 en tout cas merci à tout le monde qui soutenir financièrement lokola Domitil Makenza soutenir financièrement nzamba pambola yo lokola Amina Tandonga la bile ya Freddy Bile merci beaucoup en tout cas merci na oyo au soutenir boza moi mingi merci penza ba participation na bino financière et ça li pe que réciter za la babo kilo pe bayamba mana honneur encore une fois merci na bino. Voilà, merci. Question pour nous clôturer tout ça. Maman top, maman top, ça mutakisanga, nous sommes swahili, au sein de la émission ebele, la saraba la basi comment on s'est comporté la mbétou la part na yo mo reconnaît le moi no abali aza trop jeune, na mo ba baza trop jeune. Est-ce que maman top pour ça li part na yo attaque maman koto mbétou nyonso ba technique wana nyonso au sali on la gisi mwana. En tout cas pour un conseil et ça rapport à balité. La charité bien ordonnée commence par soi-même.
donc na banda na hotel liboso bana nga kotalisa bango pe kolobela bango na yebisa kutu bango ngalobi mwana ya kobala soki afingisi nga na kolobele mabe o nzamba osepela te po baza bano na teyaka bango na talisaka bango pe na lobela bango donc oya mobali kande na lobaki akomi moko ya bana na nga pourquoi pe nazaka na yeka moko bakomi mibale na libota donc na komi lokwa na komi na bana mibale voilà na pesa bango conseil na yebike baza na ba jeune ba atteindre na ko ba 30 atteindre baza wana bango nyonso donc et puis conseil yango aussi la téléphone a continuer toujours au tel ça bango pour ba évoluer et puis nazaka le mususu baza na ba matata ngam na pesa conseil na obenga mobali na solo na ye moi c'est pe na solo na tana yo moi na sangise bango na solo na bango donc ba yebike naza mama mo conseiller na pesa bango ba conseil na moment o esengeli donc na otika te kande na terre pe pona baninga mususu na olinga pe na ndako na nga pe bana nga bazala ba exemplaire voilà avant ton conseil pour pesa ba maman au père ba boya mabala bala na bango moni mususu na nga za mwana mukie ya uti ko ça classe à diplômé à licencié il faut ça la nanu libala sima conseil no pesa ba maman bongo na koponela mwana nzela te mwana nzela eza ya yemoko soka lingi akende sauf que to pesa ka conseil mobile moi c'est pour cause licencié mobile sa diplômé yango te ko pexamino bobala na non a toujours mobali a toujours mokonzi donc non pesa ka conseil na ko orienter bango ko telisa bango libala ndenge nini ezaka isate na libala okutaka sukali okutaka elenge okutaka bombo te na libala nga ezaka bololo ezalaka njube ezalaka kitoko peza kelenge peza alors o laksa mbana façon nyonso tu wana ya koyeba ndenge nini ya ko orienter ndako ya koyeba ndenge ya ko orienter mobali na ya koyeba ndenge nini oki ko boko la foyer na yo donc nazoka tant wana ya koloba yango en tout cas ba maman oyo to pe ba jeune fille ozo mona question oza licencié oza soki nani na grade peut-être aussi na doctorat ou bien nini o mona mobali so pe za diplôme za lokoti za erreur grave so mobali ya s'engager ndima bala lobeza ya nzambe lobeza ya nzambe mwana na ngai abali mobali aza millionnaire te mais aza jeune aussi sa classe azoluka vie na yebi que par la grâce de Dieu le quoi za mosai na nzambe avenir eza ya bien lobi pour mutu nyonso aza kati na Yesu o nzamba déceva za la te. Amen. Donc merci beaucoup maman top. Donc comment on appelle ça artiste et comédien à réfléchir en tant que maman. Donc au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, te sentir pendant que maman est vraiment maman. Donc merci beaucoup maman top. To tomber le penza couple comment déjà un couple pena. Couple pena donc heureux mariage donc Zamaza na bilo zaka e bandeli mabo continuer nyon soirée les caméras merci na bilo vous avez qui vraiment ébélé à s'abonner merci na Yves Pont merci na caméraman na ngai ya mayele donc voilà qui était là merci na bino nyon mon vieux parti au phono depuis Suisse je te salue donc bon continuez toujours qu'on s'abonner je vous aime beaucoup donc on se retrouve très prochainement avec le même plaisir restez branchés sur votre chaîne au revoir bien. Maman to pazana 4 filles, un garçon, moi na souka donc na ba fille boso 4 ya souka ndé mobile. Combien de papa? Baza papa moro. Merci, c'est juste ma précision. Merci na bino so vraiment bolinga rachat na bino si vous comptez toujours que s'abonner. La PC bon merci na caméraman na mayele donc la PC vraiment mbote belé il vit pas la PC mbote ba merci beaucoup. Donc bino so vraiment bozalaka pour la soutenir biso na PC mina ba mbote et belé. Yo le lali. Yo kota na représenter Dada. Kota wana qui représenter Dada telema la sima. J'espère que je vais vous dire que Oh, côté. Pour le déboire. Gabi na côté. Vous avez droit à l'image. Vous avez trouvé à l'autre préfet.
Imani. David, Patrick n'a une année. Toujours la tina souka. Et puis, vous avez le biloko à ça, il y a un ngai. Maman, ils sont dans le servir. Oh, c'est la maman. Prends. Maman, oh mon Dieu, je suis désolée, je vais me pousser. Parce que moi, maman. On va y aller sous la maison. Allez, toi, tu sais, tu poses pas pour on a sonné la couche. Oh, d'accord. Nani. Teresa, Lucas, seulement. Teresa. Nani. Teresa, passe comme ça. Non, ya. Il y a mon autre tabac. Teresa, on a tindé qui? Qui découvre Teresa? Donne ça, papa. Teresa, fais ça vite. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas ma casse. Nani pas fungolela bango. Angela. Non, tu recommences. Est-ce que
Ah, c'est bon. Non, non, c'est bon.